Parce que si les lots fallait mater avion comme fallait n'engazala que c'est Koffi Olomide. Alors botti ka ko mesurer botia maya bidon 5 litres na 1 litre. Koffi Olomide za muninga ya mutalika sute. Mutalika subiso to yebeka za mutamaboki. Mutalika subiso to yebena na musique te. Et obana boni ya bando yo sala analyse na makamwa musique. Quoi d'accord avec ça fallait pour pas dire cap la merveille que Koffi ngeuta na wenge. Polémique uta na ouais. Yosko ye obimisi yango. Siko o bombi via ngoto o teki. Tout ça non normal. O bombi était o teki. Alors on mélanger, et le ballon on fabrique ça on ne mélange pas les patrons et les domestiques. On mélanger. Fallait pour pas qui domestique il y a Koffi Olomide. Koffi Olomide on tika la jamais kozala domestique il y a fallu. Loba mokile baluka. Pour timbutalika so bimaya loba makamona c'est que abeta ki masolo on a place morobo. Vous comprenez? Allez mutalika so maman ya bimi abandolo ba Koffi Olomide na fali pour pas Moba wa kenango elenga limondo yo truke yema baba fololo ya salango ye mama riva na Londres na viede dio wanga na besi masombongo patongela ngandaku mason akimi j'ai donné les maçons l'argent pour construire ma maison. Non moni ba quadra bazana na ba énergie mo boye o lelo yo na ba âge ya commune on a déjà ba 60e. Vous comprenez? Mais en énergie ba na tam sur 15 ans. Voilà. Aye bado bana ba yo kakate bado. Vous comprenez? Na bi misaki na kokakion. Mutaza kité. Mutaza kité. Sikoyo osali mwanze mon moko oui et sali succès mais olingo lo bakeyo leki Koffi na kote kato na ni non Koffi azana nous les patrons de la musique africaine. Koffi Olomide les quatre et si que ça na mona mutu moko tenir maman boye pour na Koffi Olomide na koyamba mo pour na agir parce que ngana banga mutu te na banga mutalika su te biso fali pour pas te mais nazo okolobani baken piano non de bazaba mandia bazaba to balanda na sima pour na profit vous comprenez baken piano ndenge bazana donc avant ni na ye ayebi ke kuna ke na ozomo $100 moi $200 moi $20 abandi koloba babiloko moko boya buzoba abanda pota batu buzoba quoi donc ça veut dire que trophée ou trophée te Koffi Olomide des alikolo parce que azwa 4 trophées na soirée moko. Number 1 ni wetu abalengela bajimba kubingela ka moto mabe number 1 oh ezaki na nini je pense qu'à Tantan. À Tantan oui. Egoya. Voilà. Est-ce que c'est Rwanda fallait y avoir qu'un jour à Olumara comme on a sixo. Mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Merci beaucoup, chers internautes. Vous suivez Congo Température partout dans le monde entier, là où vous êtes. C'est moi, votre humble serviteur, héritier Iboula Mouya Kaya Solo Baxelaka, président les défenseurs au Balobi, Vitesse Wapi. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Directement, Joël Noël n'a pas abonné Nyos, abonné fidèle à Congo Température, abonné au Bakota Kapona, la émission na biso pona ko liker partout dans le monde entier. Joël Noël Nabino, je dis Joël Noël à maman Rosette et la fleur d'amour, pourquoi pas à Driss Chamotomètre Bébazibé, Bachafouin au Monango, Joël Noël Nayo, pourquoi pas à Mokonzamboka, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Bruno Loubi Kambon, à propre puissant Dawangata, maman à Petit Bon Junior, et Broly des match, pourquoi pas 3L Magique, à Lotis Long et Loufotienda, il y a Roselle à Taylor, merci beaucoup. Na René Kotila, Carl Lewis, c'est Air France toujours. Par rapport à Magambo Nyos faisant reléga la musique na biso. Ma héritier de ça n'a pas si peu mawa si aujourd'hui bazo bunga grandeur ya Koffi Olomide.
Aujourd'hui, featuring Koffi Olomide Diamond, ça crée. Tout le monde dit Koffi Olomide Diamond a fait à fond le champagne. Pour nombre de vies, on a. Et bel ici, Batumutu, quand on peut quadra champagne, les arolembate. Polémique et côté entre Koffi Olomide et Fally Ipupa. Est-ce que Eza biso ba chroniqueur batutozo kotisa yango ou bien ba analyste musical ne bat bazo kotisa yango? C'est pour cela moi héritier Ibula na kimaki mbango pona koyamba. Ken Soda ya quartier latin. Mose fongolanga m'inviter na kota na tout naé ba question. Si réellement Eza ba journaliste bat bazo créer yango ou bien batu ba analyste musical. Je dis directement bonjour Ken. Ouais, bonjour, grand prêtre. Bonne santé. Qui te rende vraiment dans quartier latin. Quartier latin. Mais quartier latin. Kitoko. Bah tu peux pas reconnaître moi le mot ça là moi bien photo kota à ma solo. Ah d'abord il y a Sikato Babilo. Babilo mais pour là mouvement. boire moi le mouvement. Ye mo ba wa kenango. Elenga limondo yo truke. Yema baba fololo ya salango ye. Mama riva na Londres na viede dio. Wanga na besi masombongo patongela ngandaku mason akimi. J'ai donné les maçons l'argent pour construire ma maison. Allez, il est fou, il est con, maçon con, maçon fou. Maçon con, maçon fou, maçon con. Voyez sentiment lelelele. Sentiment de jeda. Sentiment grand mon powo, et les gebali de réunions, sentiment yala mon powe, sentiment papa fololo, babenga yo na kombo abosamboka. Voilà, merci beaucoup Ken, bonne santé. Ouais, santé kitoko. Santé kitoko. Ouais, kitoko vraiment. Bozo melara ba champagne. Ah franchement donc na bisao. Bisoko to maram le roi le roi ba champagne. Quartier la tête au Bélangote. C'est du boulot. C'est du boulot. Ouais. Mais c'est du boulot, tu bazar Hollanda partout dans le monde entier. Tu vas héritier Ibula. Bosolo na musique. Ah, on a bosolo na musique. Ouais. Plateau nanga bosolo na musique. Lelo mbutu côté entre Quadra Koraman na mwana nae Fally Ipupa. Et côté pourquoi? Parce que les gens mesurent Koffi Olomide a 4 trophées dans la soirée moko. On dit que Fally Ipupa a l'équipe Koffi Olomide n'a pas trophée, na 47 trophées. Oko lobani. Bon, on a loba. Tous on a blum sous septembre sous chemise non sommes $10. Voilà. Hein? Mais on a sombi 30 chemises avec non sommes on a ballon. Voilà. Comme ça on a 1000 francs. Mais yo chemise non moko. Comme ça il fallait à 30 chemises voilà. OK. Et il ngolo aksaké au cause de 47 courants. Yo mo tourna 47 courants o yebi ndenge vient on vivre. O yebi ne vient na zalaka. On se comprend. Batika au côté on a habité sur les aïeux mo Fally mta se comparer tout. Mais exemple Mutalika su qui dit azoloba et nda salati analyse par rapport ya ba dire ya merveille ram. Non, Mutalika su asali analyse parce que il peut azam mta osala ba analyse. OK. Ce que azam mta osala ba analyse ake dans ça on a orchestre mususu. Ko follow mi des am ninga ya Mutalika su te. Mutalika su biso to yeba azam mta maboki. Mutalika su biso to yeba na ma musique te. Et au bana boni ya bando osala analyse na ma musique. Moi je pense pas que ezaka Mutalika su. Donc mutu moko non na yebi ma musique net. Et nga na yebi te ka musique nga na yebi ka zala ki muta maboki. Ando chaba net ba venga dia de ne bando sala. Ye pa ando chaba bloko mo banini donc azala ki muta théâtre ya maboki. Moi je pense pas que ezaka Mutalika su moko. On dirait mutu mo na sima Mutalika su azo pousser à loba makamboana. Pour na yo iko imaginaire rozala. Ça veut dire que bon nga mana ye on attend ba kombo ya batu misusu te. Voilà. Ce qui otuninga loro mo bo sengi na répondre non répondre. OK, vas-y. Bon, nga na yebi ke mutu mo na sima ya Mutalika su azo pousser Mutalika su loba. Pour ti Mutalika su bima ya loba makamboana c'est que beta qui m'a solo on a place mon robot. Vous comprenez? Allez Mutalika sur maman ya bimi abandonne ba Koffi Olomide na Fally Ipupa mes respects étant que leader étant que patron et orchestre naie mais yé moko yebi ke
Kofi Olomide a les colonnes. Parce que si les lots fallait matin avion comment fallait n'engagez que c'est Kofi Olomide. Alors botika ko mesurer botika maya bidon 5 litres na 1 litre. Vous comprenez? 1 litre mon coûte 5 litres moulai. C'est ça un peu. Voilà, c'est ça un peu, mais aujourd'hui quand tu dis ça par rapport à ba trophée. Ba lobi que Kofi Olomide ba sambwisi ba vina Diamond. Mais ça to tient à procédure ya makambo na Spotify vente ya Kofi za na se ya fallait za likolo. Non, moni ba quadra bazana na ba énergie mo boye o lelo yo na ba ajo ya commune ngona déjà ba 60e. Vous comprenez? Mais en énergie ba na tam sur 15 ans. Voilà. Aye bado bana ba yo kakate bado. Vous comprenez? Na bi misaki na kokakion. Mutaza kité. Mutaza kité. Sikoyo osali mwanze mono moko. Oui, ça les succès, mais au niveau le bakeyo leki Kofi na côté kato na ni non. Non. Kofi azana nous les patrons de la musique africaine. Oh tout le monde y a yebi. Oh bateau bazo comparer Kofi na Fali, ba Fali et mo va yebi que les patrons de la musique africaine, c'est Kofi Olomide. Alors botu ko mélanger, et le ballon on fabrique ça on ne mélange pas les patrons et les domestiques. Botu ko mélanger. Fali pour pas qui domestique ya Kofi Olomide. Kofi Olomide otikalaka jamais kozala domestique ya Fali. Loba mokile baluka. Vous comprenez? Loba mokile baluka. Mais na ndenge tozaboye, c'est impossible. Na ebite son enkosa. Batu ba lando ba comprendre. Na ebite batu ba lando na ebite son enkosa. To ba enkosa, bosa mo ba commentaire na se wana. Na bandeli. Kofi Olomide akotikalaka jamais kozala mwana musala ya Fali Poupa. Mais Fali Poupa azalaki mwana musala ya Kofi Olomide. Na éviter ceux qui na kosi. So na kosi, boche ba commentaire nyos na se. Voilà, tu éviter ce ko kosi toza ko kende vraiment toza ko kende. Mais aujourd'hui on dit que est-ce que pour na yo numéro 1 ya musique congolais eza Kofi Olomide? Mais oui na bungion. Eh ba biso eza Kofi Olomide c'est que yo kana banda. Na éviter ceux qui mémoire na ngi rappeler nga les souté oko edenga na ani. Hein? Number one wetu abalengela bajimba kubingela ka moto mabe. Number one oh. Ezaki na nini? Je pense qu'à Tantan. À Tantan oui. Egoya. Voilà. Est-ce que c'est Rwanda fallait y avoir qu'un jour à Olunga comme on a sixo. Série à Tantan. Est-ce qu'il fallait y avoir qu'un jour dans Olunga à Olunga comme on a sixé au Azanango? Non. Donc numéro 1 la musique congolaise c'est Kofi Olomide. Mais exactement non ce qui mutasala pas Kofi Olomide soraza likolo il faut zalaka na sa Kofi. Te kozala likolo mutu baboya mutu. Kozala likolo. C'est que tokolo ba Fali pour pas numéro 1. Et bandi quand numéro 1. Numéro 1 bandi banda journée. Pour ya Kofi ya to yebi depuis na ba tanta o aza numéro 1. Tilelo muta longolé na numéro 1 wana ke babilo ba papa wemba ba kolamuka ba kintese ba kolamuka po ba kotomboka. Franchement na ça au numéro 1 Kofi azaki numéro 1 ba papa wemba azalaki na musique ba kintese ba azalaki na musique mais Kofi bando benga number 1 vous comprenez? Voilà oui bando benga number 1 donc ata papa wemba lelo ala muki azongi abike petit wana tangu nazalaki vivant bando benga number 1 ata soki na la muki azalaka number 1. Oh, ouais, papa malwa bon. Tena quand la mukit. Aloba nazaki vivant bando benga number 1. On a Kofi dans la muki susu bando benga number 1. Donc il y a zaka number 1. OK. Mais si ko comparaison Mbuta lobi bati binini oyo Kofi Olomide bimisa oyo ko leka biloko ofali pour parler abimisa. Bati bezebeli d'abord rezanga no kombo. D'abord ezanga kombo. Voilà. Et bati mokozana ba morceau mon kata na ba nzembo mongo ya danger o mutu soit yoki donc muta yoki vraiment. OK. So tie na ba ndeti na ba abracadabra. Et ba chanson na kata kunoka ba cheval. Ko ba désormais na komi engagé. Mozola on peut trophée ta. Mozola on trophée ta. Trophée c'est quoi? Kofi Olomide maman ba trophée té. Kofi Olomide kolobela maman ba trophée té. To vandi ka boye. Est-ce que si Diamond a do fêter ba via ba champagne, yo moni déjà Olomide déjà bimi a sa vidéo mo ya champagne.
parce que dans les cas makambona les cas moi ko sala suma mona te asala no ba Diamond a salani ba featuring na batu salani ba featuring na ba musicien mais il moko vendre comprendre bi non na sali featuring na légende na sali featuring na numéro 1 ya musique africaine vous comprenez et le corbeau ezate to qui ne gauche te to qui ne droite te tout le monde a yebi que Koffi Olomide azali kolo voilà ouais tout le monde a yebi que Koffi Olomide azali kolo bo beta Ken Pernaya le bi bo beta Alidor bo beta dans sa babos bo tira ozulango trophée mais so maquiller la nini bozo cha et puis nombre de vies au bo salina Diamond bo tira ko sala ngote ata na chaîne na bino okolo bani ba Ken Piana non de bazaba mandia bazaba to balanda na sima pour na profit vous comprenez ba Ken Piana ndenge bazana donc avant ni na ye ayebi ke kuna ke na ozomo $100 moi $200 moi $20 abandi koloba babilo moko boya buzoba abanda opota batu buzoba quoi donc ça veut dire que trophée ou trophée té Koffi Olomide des alikolo parce que azwa 4 trophées na soirée moko nabi 4 trophées na soirée moko nazwa mutaswa mazati donc muto roya ozwa soit azwi 4 trophées na journée moko c'est que ba cocaïne non pas parce que pour les camopa vous a 5 trophées dans soirée moko voilà donc quelque chose avec 47 trophées aujourd'hui 100 trophées ba trophée muso na coopérer oh mais oui ba trophée derrière ba trophée na bisayo ba coopération dans la rébellion vous comprenez yo pas vous appeler mutu na boye ndeni na nene tchanga la nomination ba kena ko sala bango est-ce que Koffi Olomide dans la salle que Koffi Olomide dans 8 et ya 8 bien donc ils ont trophée mon ils ont corrompu vous comprenez ils ont trophée mon ils ont corrompu bon biso to ate pona ko bomaka ko finga rave na biso fali to nini mais ve na biso pe fali Koffi Olomide dans perdre na tant au monde ba biloko ezo sala baboye yo mon les gars pe qui ça non mutali kasu pour mutali kasu aza mutama boke aza musicien ti pe qui ça mutali kasu pour ngai nazali soldat du peuple mais azalaka na président moko na mboka naza soldat ya quartier latin za peuple mobimba yo soldat quartier latin oui soldat ya quartier latin peuple mobimba mais président na biso bezaka Koffi Olomide de 4 et si ko sona mona mutu moko tenir makambo boye pour na Koffi Olomide ngana na koyamba mo pour na agir parce que ngana banga mutu te na banga mutu alika su te na banga PV na biso fali pour pas te mais nous on respecter vous comprenez parce que ngai na makambo Koffi soko te ngape na te vous comprenez na makambo ko parce que na les gars ba orchestre belé na tika la vivre na lelo tibu donc so na yeba ni les gars na ba orchestre ndeti nini na les gars na ba orchestre ba Fabregas na les gars na orchestre ba ya héritier wata moto na tembe na pesa ki na pesa moté Gogan na les gars na ba orchestre on na les gars ba Kabose na les gars ba Shoeline na beta na ba orchestre mais na tika la vivre na vivre lelo ti pas quoi donc vivre mais non vivre bien ti na vendre na boy mutu pa yebinga na poto tam so na yebité même ta yebinga na miki ils a pas parce que na za pas Koffi siko na olingate mutu loka bambuta likasu abandoya abando ko sa loro la adimne Koffi Olomide Koffi Olomide ça soki na 100 employés oh ya futa mbongo chaque fin du mois mutu likasu tam so na ndako na ya ta cuisinier apambati oh ya futaka siko ya la TV obandi osala okit franchement là ça m'énerve ça oh ça m'énerve fâché ko chauffer le rôle en ça m'énerve vraiment vraiment l'habité quoi ça m'énerve moni bablo aboye na kangisa mise mon boya kangisa mise mon orchestre mon somolo ils aika pour la mamba quoi mise devant na avenir mo sona legi mwa kila bon faut ka ça va somi ba whisky ba zodo ba zo bae bisonde mais tant on a tchaki na maka na nini na kasho to bando luka bon luanga na chona kasho benga président na yanga pe na benga président na ya alaki mi ça qui soit déjà jet set oui jet set non jet set alaki mi ça jet set benga président na nga pe na benga président na nga vana nga kuna benga président na te non ça non nga mo parce que na za reconnu Koffi Olomide ça nga za reconnu vous comprenez ndeti mutu loka ba mbuta likasu banene na habite
Que ça soit la dernière fois, on entend sous comme on entend quoi. Les longs n'entendent comme on entend. Tika Kofi Olomide calme fan na po yo non zana wa musicien te oza muta maboke. Donc so ba tinda yo na muta zo tinda yo na bilo mibale. Sous contrôle. Boyeba. Donc nous en sali bino passé. Donc papa cité moni batu bakasa moni non lo babwe. Batu msu ba kasa lo wa Kofi Olomide muta tindia lo babongo. Non. Tam su Kofi Olomide so amonya ngokutu. Na rozo appelle suspension. Vous comprenez? Alinga kakuma kamba répondre batute. Bon, biso to waka lokwa to abano to na parler. Mais bino mo ka batu pelisi moto, mais avec Ramboko utaka Tanzanie aye ko pelisa moto na nenga moto. Orchestre nyonso. Bana ndenge na bamba vivre aka. Voilà. Mutu mota ko ya na TV pa bando finga leader na. Vous comprenez? Voilà. L'orchestre moko itira la osama mati. OK. Siko tant muta uti amoni make non oui biso to sali boye mais tika sepela. Akumisa makamna bango yo yesko o le kana TV bano babuzo bapwana te bombe balaji so bon nganya lo babuyi ngina lo babuyi Kofi te mtatinda rabiso to ya ko loba makambo na TV. OK. Kofi aza papa na biso biso to za bana na ye soki to moni mwana moko na veni a manquer papa na biso voilà to kozela non te to tuna papa vous comprenez il faut na kende nanu na sali nanu na sali na ona ko sala et puis non yo qui explication si ma papa. Vous comprenez? Tout ça, que papa, mon a manqué, Kébété. Non. Non. Biso to zawana, soko fingi mo pao, to yoki. Na kei na leki na TV. Na fingi yo pays. Oh. Ou fingi le grand mon pao, on a fingi yo pays. Mais est-ce que Makambo bo ni ngabo sala on a benjir, o ya fini Kofi, o ya fini Fali, o zone sibo. O monite que non, so bozo que na refinga parce que balobi ba guerre ezala ya kofinga na te ezala guerre moko loyale. Bon, ndeti Fali Poupa aleki na TVT afingi Kofi Olomide. Voilà. Mais par rapport à ndenge bino ozolo ba mbutalika sa lobe po mbutalika sa beta pa Fali Poupa ta. Te. Tolo bani dolo bango na ndenge ni. Omonde to zana boy. Na role ka pe lobby tout temps to vandi ensemble quoi to sola. Tam so to beti sur la quartier la terre. OK. Nous on point. To beti sur la quartier la terre. Yesko ozwa mo OK na muti. Parce que yo qui on prend na biso yo za na quartier la terre. Parce que yo qui on prend na biso. Voilà. C'est ça na ndenge biso to na to lobela bon ndenge to lobela te nengai na zo lobela. Voilà. Parce que ils ont mémoire nanga. Ils ont réflexion nanga. Voilà. Ils ont marap nanga. Ndenge oyo tala ipe na ndenge na tala ipe na ba image ba. Voilà, et puis sur na kanda na mekota na bi ate muto ye boy. Ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve mais ngana ebike muto mo za sima na ye. Oyo otinda mutalikasu. Soki otinda mutalikasu te babetaki masolo wana na sens ya ko diminuer Kofi Olomide. Voilà. Et na yo ka soli solo moko soki mémoire nanga ekosanga te. Que quoi d'accord avec ça Fali Poupa di cap la merveille que Kofi nge uta na wenge polémique uta na wenge. Ouais. Yosko ye obimisi yango. Siko o bombi via ngoto oteki. Tout ça non normal. Au bon billet, au teki. Voilà. Donc il dérange un peu quoi d'accord man. Ngana ebisio ke moi par rapport ya nini wana que Kofi Olomide mtaloba ke bana wenge batu bayaka na nini na polémique na musique. Bon, na impolitesse. Ngai na yebi yango te. Na yoki kaka ndenge batu bazoloba. Na landi on a ba émission. OK. Landi on a ba émission. Na ebisio ke e déranger Kofi te po Kofi makambo wana on sala o le quadra yebi yango te. Na zande mwana na tali ba émission na monique bazo manquer pernanga. Voilà. Ngapé fona ya ko manquer bino. Donc on manquer Kofi ngana manquer yo. Voilà. C'est ça. Très bien dit batu balandio partout dans le monde entier. Na ebité na ba dire na yo obimisi batu msupe ba Hollanda yo ken ba Hollanda partout dans le monde entier. Mais ba ken animateur na quartier latin. On boira déjà na disque nini. Bon. Ça, depuis notre côté, ça fait 2 ans et demi. Non, on a boité. Non, boité. Ouais, on a beaucoup de dans sa boss. Salami déjà. Donc, on est salami s'il y a. OK. Mais dans un générique, mon koboui. Bientôt là. Voilà. Bientôt là. Voilà. Et là, on a besoin de sa polémique dans sa boss. On a besoin de trophée. Bon. Mais tu as besoin de l'eau, on a demandé à tu as besoin de Congolais. Congolais. Congolais.
Tozaba Congolais. Ok, allez, salango bien. Bumbama bien. Salango bien. Hey, yo, ezane mobali. Eh, le quoi mobali ko. Eh, Toza mobali. Eh, le quoi mobali ko. Ok, dans ça ba Congolais. Yeah, Tozaba Congolais. Zo mona ba blog wana nyonsto. Ba blog wana uchobi makala toté. Donc mais oui bien que ça to kepe to zong ba bi ke Koffi Asila ine Diamond nem ta zong si Koffi Olomide. Ah, to mo ke na biso na suke mission. Ah bien. Ba zolo ba ya mo. Diamond yemo ndenga zana, Diamond ndenga zana. Ti abengi Koffi Olomide. Parce qu'il qui vient à l'école. Voilà. Je comprends. Ok. On a tout qui est non, on a bandé mo boya normal. Oh, yemo mtabenga Koffi. Bon, kasi Koffi mtabenga. Yemo Diamond mutafuti ba séjour ya Olomide. Yemo ba hotel ko lia marambutu bantu tout. Dans ba kosi bango mambalo bana bango. Aso kosa bango. Oh. 3 personnes. Ba kene merveille Rambo. Voilà. Etienne Pro. Voilà. Pour nos image va profiter pour le paysage on ça la clip mon boy. Na les quadres. Voilà. Donc tu as vu moi charge ça Diamond. OK. Diamond tu benga qui veut ba kende ça la featuring. Voilà. Bon, pour ni tu benga leader mususu. Tu benga peu leader mususu tu benga Koffi parce que tu liké non Koffi Olomide as une légende. Mais Ken n'a tourné le mot si on tout ça peu mon analyse qui est au sol là. Mais quand l'année Diamond a fêté, c'est comme si Diamond a parlé à Koffi Olomide, la réalité par rapport à nombre de vies, par rapport à trophées. Pour ça recréer. Mais il y a beaucoup bêta ça la featuring, on a featuring. Voilà. Ça non ba violent. Voilà. Vous comprenez? Diamond a un abonné belé. OK. Les quadra a un abonné belé. Batou bazalaki na posta ya rotala nini et les gars na 4. OK. Vous comprenez? Batou batali comme il y a titre ya nzembo za waouh. Waouh, voilà. Batou pe batali ba continue na 4. Waouh. Et qui na ba et qui na retrouver et na ba vendre ngo. Siko problème Koffi eza wapi? Koffi abimisi te otoke na chetemba to baye ba champagne otoke boye to baye boye pour na ba 100,000 vies avant di na papa bato. Muto sa maramona so Diamond. Koffi Olomide na katana asali nini. Franchement na sabino biso ba Congolais to amité mama belle saranate. Tolinga biso monde to limbo kate et progresser. Franchement, muto sa maramwa bien mais bino bolinga ka azonga sima bato musu ba lekai. Ah biso ba Congolais. Voilà, merci beaucoup to komi na suka émission na biso bo pusi date ya Accor Arena e komi na no. Te ezalaka Accor Arena te Accor Arena ezali et bien obeta na You Arena voilà. Ouais, You Arena c'est 42 000 places. Ezalaki le 13 février 2021 et maintenant ba poussons par rapport ya ba Covid, ba poussons les 27. OK. Le 27 novembre 2021. Voilà. Mais bah on va sommer batiquer na bango bo garder ka ba bio na bino. OK. Ngakutu na mo baza kuna ba plus de 150 ou 200 personnes. Ba sommer de ba bio ba bi pour no yo tala ranga. Ba bio na bino pese ba na ba montant fallait pour pas beta na Côte d'Ivoire $200, 100,000 francs CFA. Ba bien na biso on beta na palais de congrès. Ba beta kaka ba kotaka na site ya You Arena. Ba mona ba monter ba billet. Ba bisinga dernier billet il y a moins cher c'est 50 €. Et puis et somba mi vraiment té. Ba be somba mi té. Dernier billet ya likolo to na bi dernier billet eza 50 €. Mais ba to ba sombi ka ba billet likolo 50 € ba sombi. Sigo moniteke mutasombi ba billet tam souci ya ba 300 €, il y a 500 €, mais 50 à sombi. OK. Vous comprenez? Donc pourquoi ba sombi ya ba 300 €? Toi il y a 500 €. Mais on a sabino que ça gagne ils a rempli parce qu'ils a 42 000 places. Voilà. Normalement tout ce qu'il y a kaka na ba 13 000 ou ba 12 000 pour tonda. Voilà. Vous comprenez? Oh, il y a solo. Mais je te dis tu as 12 000 ou 10 000 pour te tourner ça. Parce que tu as déjà billet. Voilà. 200 personnes sont billet dans le compte. On a pas prévu, on a 200 billets, c'est ça, donc tu vas garder les billets. Date on a ce coquille, pour les billets na ouana. So ba rambusa ki ombongote. Ya wana kando côté. Voilà, très bien dit, merci beaucoup Ken. To komi na souk émission na biso na ba nyonso balandio. Bako retenir nini? En retenir ga. Quatre encore vanda na yo. Vanda na yo. Umela seko na seko.
Quatre kora vanda na yo. Vanda na yo. Umela seko na seko. Basangana na bango. Babanda kofinga yo. Yo leki bango tu bazabana mikie. Umela seko na seko toke. O mopa wo mokonzi vanda na yo. Vanda na yo. Umela seko na seko. Basangana na bango. Babanda kofinga yo. Yo leki bango tu bazabana mikie. Umela seko na seko. Ouais, bateau faut retenir les agas qui beau pesa chance. Ndenge beau pesa ba animateur muso chance. Franchement, on a pas plan moro boyé, au ceux qui n'a bois qui quoi d'accord, un peu persuadé plutôt. Donc bon mais ça n'anga vraiment Ken Soda na binoyo. Na ko pesa numéro azan pour so benga. Ouais, pesa numéro, vas-y. Ko so ngo komelanga na Facebook nanga. Beti Ken Shawarma, donc Ken K-E-N espace au commis shawarma autodamara, donc shawarma tindelanga yi ba demande to solo la sola so lingo komelanga na WhatsApp ou benganga eza plus 243 82 240 57 80 plus 243 82 240 57 80. Bon, on a appelé ça Bambote, on a appelé ça Bambote. Dianfon Bokofo, mais c'est le maire de l'île, mon vieux, on a appelé ça place au Rally. Zuzundala, boutique d'habillement, la coin. Il y a Molza en face Empire, boy, on se met chemise à bien. Et il y avait un apôtre moto dans Zambie, Moutachanga le Boko, Nana Imoto, on a à Paris. Paulin Paulécha, on a à Londres. Paulin Paulécha, on a à Londres. Un peu son mot de place aux Ali, venant Gary Iweli, Diaï, mot de place aux Ali, Jean-Marie Massoudi, le grand prince, mon vieux, un peu son mot de place aux Ali, Jean-Pierre Tchongamou Kouloudea, Yebsa Moutalikasu, non, Kangaï Bassinga, Vimbissé Liboum, na gauche, droite, quoi. Pour moi, maman, on est pas ça en Kanda, quoi. Bon, on a évité un son à bois qui m'a tout essayé à Kabaraté, quoi. Voilà. Comme on l'a essayé au Kabaraté, Francis Yembero à Capitale Amon. Voilà, merci beaucoup na Julia Florida Obi. Voilà. DJ Waterloo. DJ Waterloo, Ken Soda de Kofi Olomide. Voilà. DJ Trésor, Masalanga Galiano, Jangi Galiano, Mobala Noir, Tamandef. Mandef noir, Black Panther. Pesa ba Rodi Mbote, ba Joël Massimo Mbote, ya Dadi Mukadi Mbote. Voilà. Pesa bino nyoso Mbote. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, eye na mopepa sika. Ya tobina e Congo température. Eye na mopepa sika. Ya tobina e Congo température.